kin prendre makam avec kin fait top news so mota na titu a kitoko elengi ba biblo ko boye so ko raton kin fait top news o yo swapi ba bo tuna ngali ba désormais chaque vendredi na kasa site kin fait top news bo mo la ka bilengi chaque vendredi et ça va nouveau talent chaque artiste na wando défendre na makambo na pese loko doleka Elioza kulu wana sale la konyo baba shona chibo yo baba zoba ukanisa kina kitoko na yo bani bino bato poto bino mo mesa ko tala biso to bino plus que ndenge bino ko dinga biso to lela mino ya trop so bino te mais biso peut vivre te to tala ka mingi bino nyonso nde botala ka biso grâce na bino nde yango émission o esani ekoba le nouveau talent babi que nouveau talent chaque vendredi les artistes nyonso a défendre na makambo na makambo tout le boyoka bon nde boyoka bo mesala toujours koyoka le to zana artiste na biso moko totanga kombo te biso mingi zalaka mingi surprise boyoka ye mpese la kaka kombo na ndenge zalaka na émission la biso système to baka to pese loko to zwa kaka eloko. Bonjour artiste. Bonjour, c'est comment? Ouais, soyez les bienvenus dans l'émission de biso qui nous fait top news. Babi émission où avec un nouveau talent. Ouais. Oui, qui débute quoi babi que non mutu défendre dans ma campagne. De sentir des gens donc partout dans tous les coins des gens donc un nouveau talent et autres ningi samabe. Voilà. Va découvrir Big Boy. À certain. Voilà. Avec mutu ça défendre dans ma campagne. De to beka toujours le beau sentir de ce Big Boy. Big Boy, vous avez Big Brown, Big Nin, ah de l'autre, vous avez Big Boy. Big Boy, moi, Namboka. Voilà. Big Boy. Yo bando ya ba show boenden. Ouais. Bando ya show na émission longa boenden. Ko bang sangate ba landa kin vote plus balinga boité. Ouais Big Boy. Ouais, awa, yo ebi makambo elikaka awa. O mutu na so défendre na makambo na. To banana nous. Musique l'idéologie ça passe bien par la grâce de Dieu donc j'évolue actuellement je travaille en collaboration avec Malkia Production ça comptait la production Moussousou et je bosse dans mes collègues des gens pour lancer ma petit bakoya parce que le tournage est déjà fini donc les lots na nouveau talent bayo kanga pe mikilia poto ba mona pe Big Boy ba sentir talent Big Boy. Big Boy. Ouais. Bete la na bord on a donc ça là on a bete les albums to single. Bon jusqu'à single hein. Et ça combien de chansons? Des titres kaka. Des titres. Ouais. Ba titre nango to koyeba. Ba petit pe bakoya bango bakokende et coller serré. Ah. Et ça nazo kate ba petit bozoya bango moko baya hein. Petit bazoya bango bazokende. Ah, quand le mot mais ah bino ba makambo ah pardon ba parler la biso na ba petit on bazoya wana. Ouais. Ba petit pe bakoya bango bakokende. Ba petit pe bakoya ba petit pe bakoya ouais ba petit pe bakoya bango bakokende ba petit pe bakoya bango bakokende ba petit pe bakoya bango bakokende nouveau talent pe ekoya bango bakokende mwana mboka pe akoya bango bakokende boss cash pe akoya bango bakokende 113 mopoto pe akoya bango bakokende leader elito akoya bango bakokende makiton pe akoya bango bakokende ma musique ça pèse des nuits tonnes de kilos mon instrumental est bon c'est ça mon tempo souvent quand je bosse je présente mon ghetto je connais mon pote Johnny Bouba du ghetto le hip hop raga c'est bon c'est mon boulot calé de hip hop habillé à t-shirt. Si tu dans ces matchs, je dois te mettre à côté. Ba master, ba kende, ba petit peu, ba bosser. Avec ma musique, des gens aiment m'écouter. Si tu veux de moi, viens vite m'épouser. Les jaloux, ils ne veulent pas de moi pour m'acquiser. Dans mes textos, souvent moi j'ai souligné. Souvent je me porte et j'ai resté du ghetto. Petit peu, ba koya. Ba petit peu, ba koya. Ba petit peu, ba koya. Berti la patronne na koya. Ba petit peu, ba koya. Mas nanga yakobi nandula sika eye
Ma musique est bon et tellement trop élégance. Si tu veux me battre, il faut être comme Ouragan. J'aime bosser vite, je suis un homme du talent. Je me connais bien, j'ai mes frères et mes parents. Luka, Soko, Sengi, Yonde, Mandia. Dans la vie, ne baissez plus les bras. La vie comme ça, mon kolo, liboso, ngana, ya, pena, mona. Sokyo, lukite, nanyangwa, kosungayo. Mas, nanga, bosser, la vie, c'est compliqué. Faut pas baisser la bras, la vie, c'est compliqué. Ne me disais pas quoi t'en d'aimer. Pourquoi tu me dis rêver ta vie, fiti? Et, ba petit pe bakoya. Ba petit pe bakoya. Big boy, mon amboka akoya. Ba petit pe bakoya. Guilhem Akengo et akoya. François Balouki la paix akoya. Merci, big boy, baby. Big boy. L'inspiration au besoin en ouais, l'inspiration est la réalité de vivre dans le quartier, dans la famille. Donc, tu es un artiste, tu vivre le comme et ça les gars que na travailler na mettre en pratique un jour na ça peut conseil na mon kiliba ba kuta na ngote ba yeba kezali. Soko tamboli mabe o kuta na ngo so tamboli pe malamu e ozaelo malamu. So big boy tipe otambola nzela deba ebiso ke no yemba lokwa mutu. Beso big boy o yemba lokwa mutu ngani lokwa mission wana deba ebiso. Bon, yo kaka ba olo ba bosaka bien bosser un jour ou s'en sortir. So yo lingaka o koma lokwa nene musique na biso. O bosser pe un jour ndé muninga a bosser o dia. Wow. Et à moi passe. Qu'est-ce qu'on va dire? Bon, nalinga pena na bosser le roi mutu ngandité mais na zakaso na yo ka banzembo ya batumo boye et ça langa courage na bossa mingi. Kasi ngona tie big boy et l'autre ça pour ça bonga o bosser. Ouais, ce na yo ka fait na no Lexis légal. Ça langa bien na yo ka fait sous Marshall Dixon ba o bazano na Kinyawa. Non, ça côté va libanda. Donc batouana pinaso na yoka bango changa courage na les batipo. Big boy. Une dit ma facilité, on dit ma facile maman dit. Est-ce que pour ni mara depuis Alexis égal faut pas bon mutu. Non. Eza na ma rondi maté mais eza nega ma yoka. Na yoka kana mingi yango na confirmera mingi ba o pe na tsepela kana bango so na zo yoka. Baromo banga bien miko bokomo critiquer bato na banzembo na bino artiste biso Congo comme on a to bino bien mais soko meki o critiquer na ko ebselo ma ko ebini au moins de to zaraboy mutu na muta présentaka imer ya libota na que ça soit eloko zo sala mais o représenter pe image ya famille na yo donc tel que je suis là naza mwana mon boye bat balinganga fort nalinga pe bave nanga fort nalinga pe na te ko mankaka ba mikolo nanga asepelaka mingi na bosser na chabatu na nzela pour naza artiste engagé boyo kinenge big boy auti koloba mais mingi atulingaka to découvrir ndambo big boy titre na auti koloba comment la nini ouais collé serré moi mukeka ka big boy moi mukeka ka moi extrait kaka titre intitulé mon ami j'ai une histoire à te raconter. Monoko mokolo elumbwaka solo maloba mokolo eza la vie. To inapona batute, to lingapona mbongote. Ma chérie akei, ma petite akei. Na sengi to tchatche na pesa elengi ma chérie ya boyi akei. Auta na 5 pays. Togo, Benin, Congo, Brazza, Mali, Kitoko Lokolo à paradis. Moke na bengi ma chérie. Zete Nyarabakala et Touli. Ebongo tango ngana kochala be, hotika oloba olembi. Ma chérie, je m'en fous. Nasa baskai, kwebe na kwebe, soki na matina kitate. Hawele lambi sama bore na bulu ya mbongo na se ya batempo. Na bete ofi mutongondo. Sinzi kutoluka kinga tetenge tasa baba kente boke ki big boy, merci big boy. L'inspiration zoyaka seko yaka big boy. Mais là on a musique na biso big boy, et là on y remarque, il passe à te fan pena ko mo bia. Là on a un mot public marqué dans un bossé na mais un mot na bayara na parce que moi blog mo c'est le bosso. Ouais, c'est une bonne question. Et ça la pas si mingi. Surtout na kini to bosser rap fort. Tout ça na bosser mais la production est moins. Tout ça na boss. Ba soutenir nani bati banane. Mais même na state ba star baza kuna kutu yebele koleka. Mais la production, une fois que tu as un talent, tu peux essayer de chance.
Les problèmes chez nous, on peut s'en débiser aux chantités. Ça la table vous êtes à Moamba au Sanganga Bino sur rappel. Bino sur rappel, si comme robo, mais c'est un mouton mort, mais Bino sur vos ensemble. Vous n'avez pas mis c'est pas à ta bon producteur, mais ouais, Bino, rappel, producteur. Il y a pas nani anti-canal. Wana Sigoyo, et la organisation. Donc, si maman mingi soki mutu moko boye azana ba makoki atie makoki na NG à sélectionner, là on peut faire. Mais net na biso boye ngana na tananga yo za na tana yo na ko ya pe boye masa les journées wana je serai pas. Le journal je serai, mais comme le journal a été. Mais tant que tu as que mutu moko boye ndé a bengisi biso les amam bien sérieux to tché on peut sérieux comment. Est-ce que golf mbala loi producteur abimi awa lui c'est bon. Big Boy nous a boye au nakata au salanga album pendant un mois. Au betelanga 20 chansons. Est-ce que vous salon? C'est possible. Hein? C'est possible étant qu'un artiste un poète aussi, c'est possible. Big Boy. Ouais. C'est possible. Golf mbala. Oui, qui m'a ramené à l'objet, abi ou assir déjà. Même si c'est paquet mbala mo. Golf mbala, soko sala petit na yo, asala mapé, li solo et chanzarate. Tobo ça la VT, dozala la pour na bosser. Merci Christian Mandani, ata la biso kuna boss moko sur la bien. Ya linga kuti ba benge boss parce que sur la bien. Mingi code ya mboka 243 ya uli musheni pa ata la bino pa tout sonné total maka. Ne ba bi système lo ka PC loko to zwaka loko mais okoki ko lobela par rapport à photo comme chité de émission na biso na suka. O lobela mo ba difficulté nini o bino bozala bozanga o bozala na kati ya musique na bino oyo zo mona nde. Po mingi to lobela oyo zo mona. Ma biloko moko ezanga ka ba ata la biso. To ba intimité ma msu muto ata la boy. Big Boy. Ouais, surtout moi, difficulté nazo comme fort. Mais moi, peine studio pour réaliser ma chanson exacté. Alors tout dans la pour ça mon kilé yo kabiso na batala na biso au BTP ba yokio au salpe ba clipi et écran peut les problèmes et sa promotion. Tous en la soutien ma capacité au bas aussi la biso à promotion. Et aux amala mon soki ba vena biso ya mikili au sali ba petit na biso ba petit na bino ya kini donc le kakitoro makasi. Donc je suis là ya Willy Moucheni Koda Mboka. Donc Christian il y a Christian Mandadi, le jeune boss Big Salam de la part de Big Boy Mona Mboka. Donc artiste na bino e obosungaye tozoya ba ve ba okende ba petit pe bazoya. Voilà, vous comprenez, même des arabes, moi, ni contact, na sou kavato kabona. Ouais, pour me contacter, mon numéro, c'est plus 243 082 353 60 85. Je répète encore, plus 243 082 353 60 85. Sur Facebook, je suis là, Big Boy Mona Mboka, officiel. Donc, sur WhatsApp, tout, Twitter, Big Boy Mona Mboka. Donc, je suis là. Contactez-moi. Merci Big Boy, merci Big Boy. Merci d'autres choses à Big Boy, papa boy qui n'a défendre papa et ma camounaye. Défendre toujours dans ma camounayo. To bo santé batno sur batala rabiso Reine Kunga moi ça pembe ozaki toko. Ya kolobla ku tezate to bo santé mère na ngamoko mère Alek. Bibi bimasa sur place aux allées. La bibi qui notre solo là après des ala kaka to bo santé batno sur batala rabiso tie mission yo simba mambo grâce à Passimbo munene. Ser o abi que no va ser aboy babi que no so baza tami balé mais to éviter ba mami na moté ba simple ser na ngambuta boleke belé par contre sur ta rabiso to lobara na sima caméra to bo sanitaire Steve Luyeye to bo santé 213 royaume si mabi misapi to bo santé place to sali awa na kata plateau awa to sali na place ya boss na biso meki cash babi que grand club zen babi que moko yangoka o sima na super limba awa yango no mutu e sala fierté à limba c'est yango mais limba ezate babi que limba séparé to bo santé bino nyos botala ka biso système PC loko to zwa kaka eloko bye.